Renaissance azana posa akozala pe na posa kotikala na posa wana ya mayele makanisi ya mutu nyonso oyo akoki komema quelque chose pour que Renaissance ekende liboso. Voilà. Bonjour tous les Rennais, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes bien portés par la grâce du très haut. Spéciale mobilisation, spéciale sensibilisation. Il y a tous les jamais sans vous, tous les supporters. Il y a FC Renaissance du Congo. À l'occasion, il y a reprise. Il y a championnat. Oyo, club Nabiso, le FC Renaissance du Congo. Et ça, d'ici quelques jours. Tous les jamais sans vous, vous avez branché ce côté. Sire, spéciale émission. Il y a lundi à l'élo. Fibo Nouvelle Vision. Fibo Nouvelle Vision. Émission Nabino, il y a actualité. Oyo. Tu peux savoir actualité dans temps réel. Sur votre club chéri, le FC Renaissance du Congo, toujours et encore. Sur FM Télévision. Merci à l'équipe technique où permanent, guerrier, soldat. Il y a un autre. Il y a Fernando Torres Nabo Sanité, notre chef, le directeur technique Galon Mouya. Donc, merci vraiment pour la faveur, pour l'opportunité. Les doubles maîtres, Bakana Meli Wasoka, maître Cléophas Billy Maloua, Nabo Sanité, le VPM, président Willy Kinembe, ainsi que tous les jamais sans fou, en direct sur FM Télévision pour la Rolanda. Spéciale mobilisation et sensibilisation. Il y a après-midi, il y a les lots. Après mobilisation, il y a qui lobby na commune Ngaba, plus précisément na section Ngaba D. Oyo, et c'est qu'à président, il y a comité national des supporters, président Willy Kinde Mazalaki, c'est dimanche le 23 octobre, 14h juste, mobilisation et yesiko na section Yabarumbu. La stratégie n'est pas mise en place. Pourquoi la section est la Mouki? Pourquoi toutes les sections est comme la Mouki? Qu'est-ce qui a fait que la section Oyo est là? Et pourquoi le lot Chalet Oyo est la Mouki? Si c'est l'après-midi à l'eau, na Melibino, président Papi Kitubila, président de la section Barumbu, na quelques membres influents, il y a section Barumbu. Président Papi, bonjour. Bonjour, Apodi Koko, et puis na ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso na bandako topesi bango bambote mingi et puis na ba président sectionnaire nyonso oyo bakana mbeli bazoka double maître abengaka bango ba député donc topesi bango nyonso bambote bisika bazali. Voilà. À part président Papi, tozana les doyens. Hier c'est pour la première fois à l'émission na ngai. Et surtout la télévision, Papa BP, le patriarche. Babi Mkolo, Babi Mo, patriarche. Il y a FC Renaissance du Congo, le sage. Papa BP, bonjour Nayo. Bonjour Apodi Koko, bonjour Naba. De Congo, surtout à Renaissance du Congo. Bonjour l'équipe à Malamouya, Radio FM. Merci beaucoup Nabouyambi Bouyambi, le patriarche. Papa BP, na mission Alelo et Zali, mission. Répondre favorablement à un appel à Pau de Coco. Merci beaucoup. Voilà, à part Papa BP, Tozana, Papa Nabiso, Ntingi. Bonsoir, bonjour Papa. Bonjour. Boni. Madame. C'est la première fois dans mon émission. Ok, très bien. Président Papi Kitoubi là, le 23 Oyo, section Barumbu. Section Barumbu, ils ont recevoir président du comité national des supporters, na comité
y a CNS Mobimba. Éveil Oyo. Pourquoi réveil Oyo? Et l'amour, si malamour sexuel, l'amour qui malamour d'activité, c'est dit à quoi? Bozo banga, il y a mon grimace, ou bien ils appellent la réalité Oyo, tous les jamais sans vous, ça déterminé pour n'avoir embarrassé démarche Oyo, pour la moussa toutes les sections, et pourquoi pas tous les jamais sans vous? Autre temps, autre mœurs, les bosso, tous ceux qui n'ont pas dirigeant Oyo, qui politique na bango qui a divisé pour mieux régner. OK. Et les lois ezali politique, il y a maître Billy Maloua ou ya Zolobake aye ko définition il y a jamais sans vous. OK. Donc sans yo ça y est sanga renaissance ezate. Yango moni ba section papa ezalaka ezali ye président Billy Maloua ba section ezali bandako ya ba papa mama leki mama kulutu et siko mutu atambusaka bango nyonso ezali o ezali président na biso Willy Kindembe tozalaki na ngaba vraiment félicitations na ba ndeko ya ngaba et ya kolobe ezalaki te yango ke barumbu pa lobaki te biso pe photozwa objectif ezali yo ebike football ya Congo ekufi. Voilà ba résultat où ezali ta renaissance yaki bakoko nyonso balala iba comprendre que moi no azoya na mpepe mabe mais to sala ile kwa kande balba sala kosana kokufa oyeba cette fois-ci ezali otozo benga rentrée sportif. Donc moto nyonso la muka ba TV na biso etikali kaka ya information et puis ya ba film match biso nyonso na libula munene tozongisa sous sanguma wana. Donc voilà un peu importance to petina ya ba tourner wana tinezo ko salem. Parmi les membres au CNS invité qui lobby na commune ngaba yozaki présent parmi les invités d'honneur. Président Papi, message nini oyo bino ba membre influent ya comité national de supporters pour s'adresser qui na ba supporters parce que quelque part vous a accusé bosa la campagne d'intoxication, campagne de déstabilisation contre Batu Moussousou. On peut pas régner le colabino. Est-ce que quel était le message fort? Oyo Batu Yangaba na Batu Bayaki ba retena ki lobby. Bon, nzete nyonso koyeba na mbuma nango soko za René ezate solati orange za René. Oh oui, il y a les bosso ezali kozala René za ya ko soutenir d'abord autorité établie ou azali bosso na biso ou aza otambusa biso ya ye wana nde René ko respecter règles du jeu et puis ko soutenir ba joueur oyo baza ya Renaissance. Très bien. Joueur nyonso azotamwa na nzela lati logo ya Fura et ya Renaissance to vareza Fura za joueur ya Renaissance te. C'est les comités sportifs qui engagent les clubs. Très bien. Ye wana za kotala ba supporter, ye wana za ko engager ba joueur, staff technique, on a toyaki ko constater c'est comme si infiltration moko et kotaki na kati ya Renaissance, il fallait ki ko dénoncer bango. Pourquoi? Lelo félicitations na AFDECO et puis na nini na Fekofa là topesi CG belge bisika zali bambote souci ça va mon corrompre déjà moi je pense ça va amoni bon corruption iyebanaka na muto ya pesi na muto ya zwaki c'est que nani abimi témoin c'est que yepa yaki ko corrompre to payer paliaki. Voilà un peu un faux débat. Tu peux si bango parce que souci ezali que bazana souci et puis bango peut comprendre que d'autre part ceux qui équipe ekufi c'est que bala Congo ekufi. Na souci peut bango peut ba la première club o ebotami na reine na bango depuis que baza ba autorité sportive et za Renaissance. Donc intérêt na bango eza ko protéger yango. Ba tché nini ba mikanda to pe mibeko na mesa siko ezande pe katisa to mona yo $2000 nde makambu $2000 nde makambu pour ça papi qui tubila papa BP oui papa nazali papa BP oui papa dimanche le 23 rassemblement ya tous les jamais sans vous il y a commune il y a Barumbu et les environs c'est-à-dire jamais sans vous à commune à Kinshasa jamais sans vous, yali mwala ate ya Kingabwa
au Bengami, maman a rassemblement, na section, il y a Barumbu. Ba stratégie ni. Et pourquoi rassemblement on a na section Barumbu? Parce que section Barumbu, les appels à baptisation Belair, mais cette fois-ci, section Barumbu très déterminée, mobilisation à Nyama. Pourquoi la section Barumbu? Papa, section Barumbu, c'est marqué désordre. Papa, section, papa, pour section Barumbu, ils section mère. Section Barumbu, ils section Oyo, et Sali Mama Kamobele, kaka na renaissance du Congo. Ok. Surtout que nous cette histoire. Section Barumbu et Sali Makambo et Belé, même na DCMP. Ok. Section Barumbu, nous avons DCMP Abima champion. En 94, section Barumbu. Nous avons sauté. Nous surtout tout ça la section Barumbu, nous avons section mère. Yango tout le monde baloyo trop c'est trop tokendaki tout le toujours qui samakambo ils ont na molongo. Ils ont la renaissance à sobeta match martyr va vous allez bandi na 8 heures. Très bien. Est-ce que c'est possible? Et vous allez ba rené on va sous langage mon côté le papa BP. Est-ce que c'est possible? La rené au bazo le langage mon côté ba miyebi. Nane véritable rené ou ami yebi akono ba langage kako renaissance ya yebi renaissance ya et qui na na mebeko papa tout ya na présent papier tout telemi pour tous les transports. Papa moko sa na secrétaire général ya affaires foncières a kati ya moni bisuka na dena katisi papa na utuna non équipe bo ndenge nini utema pasi tebisi papa kama mutema équipe ezali tuza ko bunda pour l'équipe na biso. OK donc pasi équipe ezali ndenge tozabo OK ko sala pour ko zonga bana renaissance bazonga renaissance zonga ndenge ezalaki renaissance zonga na bisengo wana donc tozoko beta match donc mboke ningani. Donc papa pour section Barumbu, il y a section mère. Nous avons sauté papa. Ok. Section mère. Donc il y a un autre bengisi bana ya Barumbu. Bana section so oyosto. Même à taou ya musika. Oyo aza disposé aya mokolo ya yenga aya fanda ayoka oyo okubima. Pa ina biso pe toko ya maba konzi biso supporter. Oyo aza na mutuna kutuna aya atuna. Section Barumbu, c'est section Yosali Makam papa. Section Tikana. Mais section Barumbu, on s'appelle surprise à double mètre traité. Parce que le binanga bana ok donc c'est double mètre à Oleka. Mais section Barumbu, on s'appelle surprise à double mètre traité. Na wazonga papa Tingi. Oui papa. Ba préparatif faisant ndenge. Oh préparatif ya kitoko. Na ndenge moninga na utia wana tipona makambo ya koyamba. Oya biso mokunzi na biso SNS na ba nyuso bakoya. Na uti sikopo na préparatif yango yango pe nazo sala yango voilà makitoko makasi. OK. Kitoko makasi na tous les René, les vrais René comme ça. Ozo mona bazolo babilobal parce que ce sont pas les vrais René. Oh, oui, netingana les vrais René j'étais ba Congo mais na sanyo sunaya. Très bien. Na moni venimo ndego le kana misu na ngai. Hein? Yango na yi. Mais ils ont les kamalam kitoko ya makasi même oyo bana poto so bana moyi bakoya. Barumbu za munene. Barumbu lelo to suba bon marché nini nyonso Barumbu. Est-ce que mobilisation wana et ça le m'a de bouche à l'oreille parce que comment ça la tête parce que pourtant c'est belé ba comment décide par rapport à la gestion par rapport à mabelé zo les kanaka clair mais mobilisation sur le baquet au outil mobilisation de bouche à l'oreille est-ce que ça la stratégie mise en place oyo et ça la paix que non tous les René wana dimanche bas à la présent parce que ils ont un message fort pour la bango dimanche stratégie ali de bouche à l'oreille et puis appareil peut aller tout se communiquer continue dans la groupe de cause là très bien à tous les René les vrais René même les vrais René c'est pas dit que oh ba René non biso to ali pour la renaissance et zonga ni zalaki na sita renaissance za kobeta oza mona bebiloko orange na balabala nyonso oui ils ont été comme ma musique de pom tout le monde mais ba maman bana mike tout ça et on te limite aux ça on est zalaki et on a fait la mobilisation ma casse pour la section Barumbu boya beaucoup vivre beaucoup sepela OK très bien même OK
L'assurance. Papa, Voilà. papa, Oui, papa. biso toza sur na makambo na biso. Toza na comment comment nga mwana mke wana te. Mutu evanda wana. Exemple, mutu evanda. Azar, ça fait combien d'années Azar a tête ya section Barumu? Ça fait combien d'années? Très bien. Parce que mutu evanda même biso na stratégie ndenge yango zali. Alors bela biso makambo yango ndenge yango zali. Soko ningo kende de côté a kuzongisa yo. Et puis malubana ye ya bimisaka. Azar kola génie ndenge azawa. To landa ka ye. Donc ndenge ya chacha telemisi biso alobi to telema. Pona mukolo ya yenga wana papa. Yo mona. Bato bakoya to bengisi mwana renaissance nyonso oyo aza na secteur na biso même oyo aza musika oyo ayebika koyiko ya dimanche le 23 aya akozala jamais déçu biso todesevaka te biso Barumu todesevaka te biso nde epai makambo ezalaka Très bien. biso tona nzembo na biso moko toyembaka chenge biso bana Barumu chenge epai mayele ebanda donc biso bongo donc ndenge eza wana biso dimanche le 23 okomona. Dimanche le 23, 14h juste. Le FC Renaissance du Congo, tous les jamais sans vous, Tokutana, na section Barumu, parce que vous n'avez pas Zoloba. Tchenge. Somo, Maramezawa. Président Papi Kitubila. En attendant, d'été Guérin Mouya Soko, Okobong Sanabiso, après la question, on peut ça. Président Papi, total là-bas, jamais sans vous déterminer. Et bien là, qui on a intérêt à Alemba. Donc, quelques déclarations, il y a Baréné Obaki, l'entraînement dans Alemba. Mais avant de commencer, président Papi, avant de commencer, section Barumu, section mère. Oui, nous sommes pas papa bébé. Président Papi Kitoubi là. Oui. Apport Nini, oh, section Barumu. Toute la stratégie Nini, aux sections Barumu à mettre en place pour soutenir l'équipe saison Oyo. Parce que saison Oyo, l'équipe a besoin de discuter. Il y a des qualité. L'équipe a besoin de supporter. À Zonga soutenir club financièrement, physiquement, moralement, spirituellement. Nena Bana au Salamo 2014, 2015, 2016. Section Barumu. Stratégie les a mise en place pour soutenir club d'Abino. Il y a les bosseurs, il y a un moni appelle les salemi pour la journée à les 23, n'a pas jamais sans vous niant sur la section Barumbu, tout dans la section Barumbu et hors de 10 jours il y a les bosseurs. Point les bosseurs que vous allez le koana. Koyeba comment il faut soutenir club. Donc soutenir club d'abord. N'a pas moyen d'abisso sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan donc n'a pas plan nyonso. Il y a un la résultat pour soucier Zali, ça fait au moins 4 ou 5 ans Renaissance au Coupe d'Afrique. Objectif est ça, il faut après saison où Yokagake mettre Billy Malou à Sokazui à tête équipe, il faut qu'il n'ait pas azotika club à l'obagé na beta qui Coupe d'Afrique, na Pessi Lina Foot, na Pessi Coupe d'Afrique et puis bakei na vitrine na biso peut comprendre que Maloua qui n'aime pas tika biloko. Donc voilà un peu nyonso ane ko salema ko zonga d'abord football et ça jeu d'ensemble. Ça ping pong te oye komi lelo lobi na koloba na lobaki na te kanyi munoko parce que balle les a logola. J'ai unité ping pong. Lobi na koloba. Na koloba na lote balle a logola chasse. Et ça naga oui. Bon. Un chasseur soit à makele la bimana nyamate na katiabokila. OK. Et puis eza logo la pêche. Soko za biloba otika lobimate na mbisi ne balle. Donc bakana mbeli bazoka azana 1000 chances ya kosala makambo ba ya minene na monde à balle parce que c'est un juriste par rapport à attitude, comportement na façon à kozala là et obimisa logo et obimisa un grand dirigeant. Moni ba Moïse Katumbi baza bato akoloba te. Très bien. Baza bato misala. Lelo baza parmi ba grands dirigeants ya Congo ya Afrique ti ya monde. OK. Et ndenge pelobi pe bozala na papa na biso Billy Malo. Donc en autre objectif est ça que va supporter nyonso baya. To lo bali lo ba moko OK, saison sportive faut pas sentir pena surprise.
ya makasi bango bamono ndie Renaissance ana bitumba auti bitumba te touti ko bunda te po bitumba ezate ezalaki kaka bisika nyonso même na ndako là c'est ça eloko basani eza basani tutanaka mais yango tende objectif na biso eza l'inafoot ou jamais. Très bien. L'inafoot ou jamais. Il y a Galor Mouya, perception de l'image, il y a entraînement na terrain GD, quelques réactions, il y a des supporters, comme ça, tu continuer spéciale mobilisation, sensibilisation des supporters à travers cette émission FIBO Nouvelle Vision. Bon, quand on est international, le Bagawi, il y a Asbel. Il y a Asbel, équipe à supporters. Na repère Bosso. Merci na posa Billy Maloua, double maître Moïse. Akatisi biso bana Asbel, ni bana munene. Oya ngambu na bachaka so biso chaka so ite. Na pesi lisusu merci. Na posa wuli kinde mitutu kutoluka saka pa metele makateta il est fait par l'homme. David a beti Goliath. Te merci li. Ya biso équipe yango na GD. Bana tout la Renaissance Asbel. Ya biso za la société te. Pour tout le monde qui na bar sa société te. Le popo société te. Mazeme société te. Réel société te. Quand la Renaissance société, mihib. Il y a biso za Asbel. Na pesika le monde na bana Renaissance, na bika lina futa tout. Première victoire Renaissance, il faut ça mkolo me fa koya. Aussi hypothèse azonga sulenga za ngata. To luba mingi te. Il y a biso za Asbel. Le monde na mingi na tous les hypothèses Asbel. Boza na bino pepele. Biso nyonso na libulu stade Marty. Il faut to buka yango. Il y a tout to le première journée Renaissance to ko buka yango. Mais ko buka za mirte. Ezane ko buka to vanda to ebele pour lina futa na posa ni to tondisa. Renaissance azana posa akozala pe na posa kotikala na posa wana ya mayele makanisi ya mutu nyonso oyo akoki ko mema quelque chose pour que Renaissance ekende liboso. Renaissance azana posa akozala pe na posa kotikala na posa wana ya mayele makanisi ya mutu nyonso oyo akoki ko mema quelque chose pour que Renaissance ekende liboso. Voilà, on a une image et entraînement. Il y a Lelo, lundi 17 octobre, dans le terrain GD Yalemba. On a Fieft, il y a l'équipe de la FC Renaissance du Congo, qui s'est préparé en conséquence pour nous affronter
topé kokota avec motivation et détermination dans le championnat. Il y a l'Inafoot, saison 2022-2023. Actualité, et ça beaucoup plus fait dominer. N'a pas Rimer, vérité ou bien nini. Film en nouvelle vision, tu le baranos, tu le baranos, tu le président Papi Kitoubi là. Léon a tombé dans les réseaux sociaux qui audio et président Willy Mandala. Alors lui, a joué aussi Lisa Mandala. Est-ce que c'est possible, président Willy Mandala? Ce qui est étonnant, au terrain, tout le monde papa BP. Na comprendre que bateau va finir Mandala. Léon Mandala a mis Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Benjamin Sanfo en direct sur FM Télévision va comprendre. Rimer, vérité ou comment? Bon, na président Willy Mandala bisika zali bambote ato, c'est mon vieux. Bon. Et ya mabeza ke bateau yo ba diriger pe ba diriger qui équipe. Tu dois comprendre que babanda ko diriger par procuration. Oh. Ba diriger raté que nenge et sengi que ba diriger. Oh. Oui, oui, je vous dis la vérité, ba diriger par procuration parce que moto azo diriger yemoko, ko diriger ça ko prévenir. Avant au sala yomoko taliba paramètres nyonso likambo na au sala ezabo. Lelo soki ba kolobake président Willy Mandala zongela équipe. Est-ce que président Willy Mandala na ndenge balobaki a defaka mbongo mapa aza nyonga mapa asako kisi mbongo ya kotika ko defa mapa ke ndenge ba joueur ba banda ko welela mulangi ya mayonnaise asa zimbongo ya kosomba milangi ya mayonnaise. Vous voyez un peu et ce to zongi bo to comprendre que te ba banda ko diriger par procuration c'est que ça na battement de ba banda tinde papa sala bon moto ya moto eza soni. Comment ils sont motos sur na sonité aux sur mototé et son inde sala ke te na la tabilamba ko ba mona inidité na ngaité na télémani bo na sala boité mais so e komi na biloko na bo ngana mona ngweza faux débat parce que page a déjà tourné ngai moko na solo le na tongo na président Willy Mandala. Okay. Après koyoka yango oya ebisinga lobike d'abord on a na Kinshasa te na Kenya. Babiloko wana ezali susu penate pona ngai mais tant que René na bando ya na ndambu na ngai na pesi na renaissance pour que équipe na ngai sala nini ekeli na monoko na e oya lobby na pesi comité en place ba bonne chance ba mbote pe na président Willy Kindembe wana mambo ya yebisa ngai. OK. Na yebisi na bi na loba message habité loba. On se comprend. Donc voilà un peu total likambweza ya 2000 les mandala te za nini te za 2000 na mutu ke utika 2000. On se comprend. Ndeko konsekate système de jeu to yebi joueur na betaka na ba jenaye. Très bien. Pesa cotisation na mandala o te mandala za lolendo alingaka andima mamonga batute ça va ba boy cotisation te mandala za lolendo. Double maître o te yami mona kaka yemoko fédération ya edebiso abibo bo pesa sous double maître te boya nangwawa ngamona ebisa barene ke intel ya $2000 45 jours na ne mobimba kutu e ko kiata 1000 te siko zo ebisa mutu cha $2000 pour na 45 ya totika baje ba o chate mais merci na ba comité o bache laxi pena ba na souci à club donc fédération ba pesa bandeko baza pour diriger zande ba moyen donc quand même na 45 jours ba chez moi ba moyen na bango et puis moyen wana eza muke par rapport à 45 jours pour ba besoin ko za lebele mais $2000 ane laxi kaka volonté na amour et ba to wana pe ba elaxi manque à volonté na manque amour donc toi na pour ça ba baza na volonté ko diriger renaissance pe ba na amour à renaissance ba tam équipe na biso. Très bien. Ndeko Fred s'il vous plaît bando bobe na kobenga te comment message tokotanga Ndeko Fred na monga fula alobi président Papi Kitubila yebisa na président Willy Mandala akota na je ya ba malhonnête te Ndeko Alfred na monga fula mais ndeko na ngai moto azana misu azana matoi tango otala ga makambo azomona ndenge ezokende na ndenge ezobukana aux érosion et c'est mon ami qui est bukana kuna donc nani wa kolinga chama kolona non bandeko bazala sincère omoni na vita ngosto o mata
tant ozo mata bongisa pe shit na yo ou soit to bongisi stabilité na yo soit to bongisi shit na yo et na minute oyo bandeko ba dirigeant qui pendant 7 ans basi ba diriger tant na bango sile mais batiki biso nde na habité na retard moko ya 7 ans ndeko lo moko te lelo na renaissance to kotala comme patrimoine ya renaissance otali pendo lo bien tel na dirigeant équipe atiki studio un tel na dirigeant équipe atiki rien vélo ezate OK on se comprend Maître Billy abanda koloba moko biloko moko ya moni ya moso mutazo loba bokanga ka ba moni azoloba tolingi to faire renaître encore renaissance système à 3R on se comprend reconstruction réorganisation na refondation alors déjà tant mutazo loba bongo refondation wana c'est que ça ko l'axe loko moko et salemaki mais salemi na ndenge moko ya bolamu te oyebi ke lelo 3R wana ezo rattraper biso et rattraper pena biso vraiment nayebi ke yango moni ezo déranger bato mosusu po accomplissement ya 3R wana esalema te mais déjà R moko ekomami déjà si etikali mibale ya mibale ezobanda samedi oui ya mibale ezobanda samedi boye maramba parquet te kasi parquet nde esalaki R ya liboso refondation société Asbel société croix Asbel et continue nde refondation sikoyo réorganisation yango ezobanda sikoyo dimanche to bengi na tous les jamais sans vous qui dit baté otikali etalio lisolo robe apo juana to kanga pena chombo na yo poke oya koyate ayo kapeli solo te to zala wana po na surprise pour mona bo et double bakana mbeli bazoka oya lingaka te ga annoncer voilà ya da mbule ya mona ka mpepeye bubu nini que kota bilamba ya beti donc surprise des ajouts wana très bien papa me peut-être comme sous quoi pourquoi Malou a fait peur Malou a soban sa pona nini bazo côté mususu batunoso mais Malou a té qu'est-ce que Malou a fait pourquoi Malou a soban sa batu nikolo na ngaba ko na ba benga étage à suka o meko koi qu'est-ce qui les amis juste mais papa na lobi o mesala tango nyonso tout na kusala ba gesticulation na yo na ko malmenaka batu ko lukako o faire chanter batu tout temps sa batu mais si vous kutani en face na mutu yo o satanda kiti en face na yo azong sona molongo qu'est-ce qu'il y a avec notre ndekona biso wana atanga ba texte au moins tout ça qui biso na ko batanga kala biso tout ça qui théâtre ko tout ça qui kolanda maboke na radio tout on est belé maboke radio tout ça tout on mais siko maboke radio si là comment la télévision comment on a bilili nous tu na radio maboke mais siko comment télévision comment on l'accès biso c'est-à-dire que makambo échange donc c'est pour dire que chaque chose à son temps. Très bien. Le temps appartient à Dieu. Très bien. Ce qui est commis souka na les kamosala qui est commis na souka est commis na souka yo moko mona passing de temps. Dès qu'on a besoin tika ko tergiverser ata la bassine de temps et pas y wa ya wuti na et pas y ça a commis cette chose est-ce qu'il va continuer karato atika. C'est simple. Hein, je te allé à pona ko finga mutute azali moto oyo to yambaki na boboto dirige biso aza parmi ba cofondateur to kofinga yete to komisa mingi mais eloko yon sezaka na bande nango pe na soko nango bato basalaka DSMP bato basalaka ba V club bato basalaka ba dragon kilelo yo basali karaté bakenda ebiki petit là très bien mais pourquoi pas de kona biso pe atikala na histoire baba ndako loba comme na ye ka moni renaissance wala sele bo mutasalaka ngo ngane muto azalaka diriger ka boy c'est simple comme bonjour on isa bongo président Maloua hier mutakena ikonoka aye vérité que on a un juriste comprendre akasaka ya malmené juriste afin ici mikanda atali statut na biso botia tanga yo tour de la queue et puis après vous comprendre nani ya sala kabiloko wana zongisa équipe pas ya pas jamais sans vous que nous sommes. Le combat est facile quand on connaît le français. Donc, donc ça jamais, donc ça équipe na maboko na biso.
Yamona, ça fait peur aux autres. Très bien, Yamona, ça fait peur aux autres. Comme vous voyez la souka. Papa Tingi, nous devons retenir pour le dimanche. Les Cambozali, pour le dimanche, il y a le 23, Tokoyamba, président Nabiso, il y a une grande commission. Et en plus, ils allaient pour remonter l'équipe Nabiso. Tu vois, surtout section Barumbu, tu vois, Nabiso va jamais sans vous. C'est qu'on est, tu remonter l'équipe Nabiso. Ils allaient pour remonter l'équipe Nabiso. Ils ont la place Zalaki. La grande état en renaissance Zalaki. Vous avez Kinshasa Zalaki. Tout le monde promenait avec l'orange. Au moment où on a côté comme Bassine, Banini. Hein? C'est pas le soutien. Tu veux les le bango. Les capots, tous les angos, ils allaient moko dimanche. Baya. Bozalate, boya. Ezaka au Barumbu, Kisasa, Lingwala. Même Kitambo, même Biza. Même la foula. Bon. Boya. Bokosepela. Très bien. Merci. Tu es pour notre bongisa. Voilà. Tu zongi c'est le pas Izalaki. Très bien. Nous ne sommes jamais sans vous. Ok. Merci. Président Papi Tokomina Souka. Nous devons retenir par rapport à la spéciale mobilisation section Barumbu Yalelo. Barumbu est un état d'esprit et Moutounionso est un état d'esprit, il y a vérité, il y a détermination. Azali, moi na Barumbu. Et puis que vous n'aimez pas ça, moi na Barumbu. Oh, il y a solo. Vous avez une détermination, ça non soit moi na Barumbu. Bon. Et puis que Billy Malou a ça moi na Barumbu. Oh, état Jassou. Papa, en disposition, il y a terrain, il y a 4 milliers plein. Bon. Adversaire au personne a jeune a été. Moi na Barumbu. Donc, na chaque commune, chaque section, bazara na moi na Barumbu na 4. Donc, to bengisi ba onyon so bazala. To kuta na jour wana où eza rentrée sportive. Jour wana bongisa na ebike ba misusu suite ya biloko yo basi bazwa ba valise na bango ya renaissance. Batia yango na se a valise bimisa yango nika sukola pour jour wana kozala ke tant to pesa ke match eza tel jour déjà valise na eza propre pour na kozala jour wana tozongela système monde to banda ko kende ote kote au Vatican to bando esko na Rome koto bon donc awa penda bato penda ba bonga mapo après match po eza nzela mukuse to kota kaka bayo kake ba vuvuzela banini yemo penda tango tabi ezarande bo oui ezarande bo au mona ngona pembe. Donc merci beaucoup na fédération Mobimba o penda bazotalisa pena ndenge mobeko ya bale zalaka vraiment nzamba pambola bango CG Bel to pesio merci vraiment sagesse et l'accès pena que aux dirigeants et puis ou meli pena l'institution ya monene loko la fédération na biso toza wana to pesi batu nyonso sans oublier invité spécial to pesi na papa avec ozanga te dimanche wana Papa avec Pascal Moukou. Dimanche, na Barumbu, Tozelae, donc ça la fait bien. Il n'y a pas à moi na Fibot, donc ça rentrée sportif, tu dis qu'il y a Voilà! Merci amis téléspectateurs. Au moins de semaine, on a un peu jour que spécial, même si d'ailleurs il y a Gelo, Pesangata na sala spécial parce que Barumbu, lobby na zona Kandolo. Rendez-vous au marché central. Et rattaquer le contenu à ta mère dans le marché central. Lobby na kandolo ba maman no sondolo. Lobby to zawana sensibilisation à l'iboma. Donc merci na équipe technique, merci na tout balandi biso en direct. Spéciale mobilisation sensibilisation. Moi la fibo. Dans le bas na bino qui est grand montant devant Zorobabel. Tu seras aplani. Zorobabel les abino ba jamais sans vous. Ndako sabino te. Ba race de vainqueur. So moni mutu ba kundana ye akomo lela ka ye moko hotel bitrazo côté là bon c'est de une merci t'écoutez prochainement à toujours à travers cette émission Fibo nouvelle vision. Ciao. Le danger coucou de Mayoka. Équipe, pour que le mec
Renaissance aza na posa akozala pe na posa kotikala na posa wana ya mayele makanisi ya mutu nyonso oyo akoki komema quelque chose pour que Renaissance ekende liboso. Tabango, pasa con tenerle tus ojos, tabango.